Wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission Analyse populaire Bisiko Wapi Daniti Manga. Beaucoup de réflexions. Taninga pesa kombo émission Oyo Batu ya Babena Kuneku Barosa Bamakambote. Donc, analyse la mission et suit sa rabattu. Angaye, le Babi Nazana et Sengo. Botu Nanga Sengo Kozala Yanine parce que MJ Télévision, Daniti Manga avait annoncé déjà depuis tant que ça na ba place moko boye et ça place à lumière té alors baka place na rokena place na rozala boromona na annoncé déjà que na banda ko beta ba vidéo ko beta parce qu'on connaît bien place tozala biso yebinde nini na makambo ya YouTube na bambi awa pour que et ça toujours makambo. Aujourd'hui on doit parler de Maître Gims et Fally Ipupa. Bobby en ce moment et belé ya ba chroni mama mususu tellement azanga matière na mutu ayebi eloko ba benge analyse te aoyaka na YouTube tellement peut toloba na YouTube Bible ezalaka te pasteur azalaka te nini ezalaka te aya lobi ke oh biso kutu manquement ya matière yaka ba pesa toujours matière ba coachio lisusu po oyeba na yobisaka bino que onga Daniti Manga na obanda kosala na ba chaîne to na chaîne on a Rosala bato belé ba kolanda parce que Daniti Manga azalaka le rôle à suivre les guides na pesa bato mutu pasi na yana mwana mwasi na basolo yango bato belé ba koma ngapela luka mwasi okoluka kala mingi te na kobimisela bino lisusu eloko moko boye kaka bokoka mwa lisusu bino bozwa toujours ba matière parce que boyebi kosala analyse te analyse ezaka mboka na bino te bokende boluka na bino na yambaki ngani botala mape problème yango wala et puis na annoncé déjà awa tant on a monétisation on sale la bino vidéo et ça ba chaîne musu direct ya pamba ba ko sate tant on neto sunga to bité bato muto aza muto aboy photo tika neto tika monétisation to yebi ko tuté kasi to ganga kati il faut to lakisaka ba preuve palpable preuve à l'appui Daniti Manga memara toujours makambo na ndenga likolo. Aujourd'hui on doit parler de Maître Gims Ferregola Olelo et Osala makelele na ba internet allez-y comprendre nous sommes bel et bien na yolo mboka ya Maître Gims a place au basaka na raté soko meki na Maître Gims ko sentir bana yolo ba roya soko meki na mwana yolo ko sentir ba royela yo na ndenga ko sakana te tika na vandisa no base avant na bandana no émission là je dirais merci comme ça à mon vieux tonton Gilles au sodi depuis Paris wana balobi ka grave muta lataka na ndenga ko sakana te batu misusu bako lukataza na mobali loko tonton Gilles au sodi akozwa pete po nini moteme tonda ki fiafita na bala bato ngaye tika na boye na vandisa mbala moko ba maman na nga balobi association les femmes du cœur na kati ya Orléans wana na Parigo batu ba contrôle au sentir basi so ba telemi balati liputa e ko refléter bo mwasi eza mwasi musu alati liputa bo mona aki les bien ni tonde ni to koyeba te place na to koyeba te to tia wapi to tia wapi parce que mobali mwasi to koyeba te to mona ka ba tentula mais place ko signifier nde to koyeba te na vandisi mbamo bazi boye na kende mbala moko na association de femmes du cœur na moni mbala moko maman vice-présidente balobi maman Yvette mwasi moko bien na kati Orléans wana ba maman ba contrôler Orléans ba mayele batanga bantike saka bango bien
directement na komona mbala moko ngai maman sociale maman Margaret na Sanza de Bre wana na kati ya Sanza de Bre maman Margaret ye aza maman moko webi nazaka ba isika muso sentir pena que lumière ezate okuta ba maman lokwa ba maman Margaret boy na Sanza de Bre nene ya vanda te o musika kuna tete pembeni kaka na mama oleki ka epa mama mami wanza boy okemba mo Sanza de Bre yo vanda wapi na kati ya Orléans o vanda côté ba kitoki mos na Orléans mais o ya koloba gaye na ebité lelo to beta no masolo ya maître Gims parce que analyse c'est ngaraboy analyse to ya kamba moko na vitesse parce que balobi fali na maître Gims rankine utuap. D'autres personnes parlent, c'est une intoxication au fait rigola à saler pas ya maître Gims pour que maître Gims abandonne fait rigola toujours na ba page toujours na makambo. To ebisaki bino mai eromela bino pe mai eromela bino boko comprendre chaîne moko boye e bandaki eza nzoto mike mais ebetaka biso ka poani bozela nani akufela lisusu po esa bino bien akufela pe lisusu kote to yesiko na ligne d'attaque tia titre to tia titre tia miniature to tia to buaka et solo la sco na terrain. Est-ce que ce vrai frère Rigola a intoxiqué maître Gims? Potoko Maromona, maître Gims, na uchota la vidéo moko boy, arobina bizorbi de frère Rigola. Tous sont des artistes congolais. Mutu la mutu ngana ebisaka batu, mutu azaka na préférence na ye. Yoso linga mai, muso linga miliki. Yoso lingaka olia fufu muso linga nalia los so yo linga mutu na mutaza ba préférence na yi. Maître Gims peut-être a jugé bon abi non na musique on dirait matoy nangé comme na moi ba mbriema na yoka est-ce que bako yemba to bako yemba te. Je salue comme ça DJ 700 na kati ya toujours babi mutu avandi sera toujours babi ye babenga ka Gentini Ngobila. Soko yo moni Ngobila katimba moi non aujourd'hui tu vas pas travailler. Faut il a été musala ndem ndese ngai. Siko ya za mona yolo Dallas amona siko yo ko linga kusakana na bite bambwario to so anabino no pembe bambwario to so apembe on dirait bino boko linga ko simba mutu oyo azana vitesse ya je ko leka kutu place yo bino boko kanisa bozali to so apembe nyonso soki boko sala kaka po bo bebi sa concert ya le 24 juin bokomi kotinda ba manike alobi na yebisi bino ba ko changer date faire Rigola Jésus de Nuance Mukwa Ntombolo Papa Hervé bilanga ya loyembo babenga ba kombo nyonso aishuaka te arataka te. Faire Rigola tellement à comprendre que bakozela na bimisa dynastie de pona pesa bango maloba koloba atikel bino terre bo beta boko beta oui bravo toki moi banzembo mususu c'est bon mais côté mungongo nde mungongo kingodi ngodi tande si maître Gims soit bandi ko yemba amati likolo et asomo et ça ba artiste mususu avanda na yolo na baboro mais ayana tela kosa peke avanda yolo te so ba faire Rigola ba za ba artiste oyo ba wanga na ba fief bazalate andima ngeri ti lelo miso ba koma bango nga pena na za resto tisa ya bandalungwa ya bongo na baboro ovanda ka tote okola ka wana tote na osale na bino ba video na ba vie na bango musu na baboro oyo miso ba bande ko betisa ba artiste musu bale. L'ingratitude est condamnable. Au comme à mouté mandege moko na ba mama mususu osaleli ye musala évolution ye akondimate akoloba ke non te biso to yaka toujours na lumière et puis to rataka te so to yaka toujours na makambo et puis to pesaka makambo toujours parce que to yebi bien terrain tika la boye na pesa lisusu merci na maman
Émilie, maman Valérie, namoni maman Monique. Bango wana baza ba maman conseiller na kati ya association de femmes du cœur. Et je salue comme ça la première de tout, le première dame maman Mami Wanza. Kilo na bango bako karaté. Boko banda wa ti boko kokate. Omoni kozanga matière ndenge komi kolobisa batu musu biloba loba na télé. Amoni ka vitesse abi bango kunezo kota. E kota loko mbula boye ndenge nini. Olingo ya comparer tout cas fioti moko boye. Ozui moi fioti moko boye. Olingo ya comparer une équipe technique il y a MJ télévision. Na ebisaka bino aweza belisa bango mitu de la presse. To belisa bino mitu toujours et puis to banda opesa bino genre ya rosale la musala. Lelo maître Gims azalaki bien afali. Mais là on ne salami bakabwana. Et là on ne salami bambwario bakoma koma. Tala adversaire na yo eza kingani nini boy. Mais yo yakyo la kisi biso trophée. Olobi que ozana trophée. Loko ozwaki moko. Mais na mboka oyo bosana ki eza mboka ya ba maître Gims. Batu bazana na jet privé. Au consacré biso ki ozaka na jet privé. Sauf vérifier boy et l'oroté. Biso to lobaka boy. Soki mutu asali musala bien. Ah to cité comme ya artiste était. Po eza batu musu ba yebi ko sala analyse té. Akoyeba te ndeni basala ka analyse soko kei nde nazo bandela koloba mutu na mutu azana préférence na ye. Batu na batu ba la préférence na bango. So yo melaka ji et a misu ba melaka whisky. Problème na biso na Congo to lingaka nos artistes ba évoluer ba ke likolo. Terrain ezala terrain moko boye tangu musicien X aye musicien Y aye au moment où to banda vivre makambo yo na ba époque ya ba Weranson au senti Weranson soit bimisi jibem piana ye était là ye au senti que mokile za pena mais lelo mokile koma moi marque maître Gims avande abi non ba olinga ba kotisanga ranking na Jésus à Congo non na sangote. Or maître Gims na pensé na ye abane ko envier toujours faire rigoler bi mukoni na koyemba na muto faire rigoler ebisa bi ndo mataka ko mataka bongo te il faut yemba boy enga ye papa Hervé robomisa batu ebele na Congo concert ya stade de bandeko ebele ba kolinga basala promotion nango na ndenga mabe. Ah bon. Faire rigoler c'est bel et bien confirmé. Concert le 24 juin. Et belé bako banga makambu faire gola akolinga kosala na stade. Soki yo betaki. Soki yo monaki ke yo ke liboso. Okomisaki. Mais toyebi yo lo ba ebele. Oyo la ki sabiso pata nini hotel so monétisation ekotaki. Ola ki site. Yo ngala ebi yo lo baka. Mais boyo lo bité. Papa Hervé Robeta. Ba musicien na biso misusu ba duplique ba Fabrigas ba père na biso pe Félix Oazé kwa ndenga signé a Robeta stade. Et puis na yo CPSU na moni mosala nzambe moko na Congo malgré bango ba betaka ba stade. Yé patie stade Kizami na Kibila Jean Oscar. Ah ça ne peut plein na yete. Et ça stade. Biso boya kate. Faire rigoler ndenga Robeta stade pour monake azaka la mutema ya kolia na batu eza batu muso oya abi ngazaka mutema malamu so tunie osala bola mwango nene ona sunga etel emonana te mais za batu mususu tango aza ko aider voir même mokili ekomona te mutoyo même mode de vie na ye avanda ayebi lolenge ni ovanda na batu. Likambouya maître Gims na d'autres artistes et concernés faire rigoler botika mutu na mutu asala makambu na ye yo lobi oza danger continuer na ki danger oyebi
nga koma nelo moko so muto yebisi nga ngai kutu nazalaka na mbongo zwa ngai nazalaka boye zwa ngai omoni ngai kutu boye boye papa eza simple mama eza simple pesa ye tikela ye est-ce que tu comprends eza na batu mususu baza na ba parlonta baza ba charlatan na munoko olandi moi si musu atelemi boye akoloba na yo moko tali anel est-ce qu'il y a quelque chose de bon non 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 olande poani mutu muso ya alobi likambo mena si masale nango te c'est que aza mutu akolanda te mutu akoconsidérer te mutu il faut vivre neka bongo bongo lelo oyo Maître Gims à Mitali, il faut étant ambassadeur, il faut avoir une relation avec l'artiste congolais nyonso. Azalaika so aye Kinshasa, ma préférence à l'artiste mususu ba komema kaka. Omoni il faut souka. So mutu asuki liboso lopango, ebongo sima lopango oyeba ndeni. Oyeba te. Maître Gims ye moko oyebinde ba curiosité pezaka bien. Abi non non non. Kinshasa turo na royate na benga mutu na yana nde nanga ayebo abwaka misu bobi oh mais ce monsieur là chante bien comme ça même si c'est fait rigoler ah na yebi yemo gangi na yebi MJTV vitesse wapi abonnez-vous